Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné Bafa Nyos Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi Combat Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Karin Mokonzi lobana bolingango na guest mawe. Lobana bolingango ya ndenge ni. Ya safisha na mwasi na ite. Mato soli na biki za na mwasi. Okay. Basala na bango en coulisses bibi mais ya public boy en tout cas na ebe na avec informité. Okay. Après to comme misana na comme mona ke. Safisha na mwasi yango. Kama sango ya katiba rep. Kitom tuna rep mona. Okay. Akati rep azongine na mwasi na ye. Attends, je suis très na rep au taba image même na misa batu oyo batu na ye. Na batu na nga o ba yebi keto bimaka ensemble. Na dandi oui ayebi mena na mona nga te. To batu na ino ba mona nga te boy. Na dandi imagine siko to check mami ndinga ndo ko Okay. fit que suis na lena kin. Yebi sanga. Montegane le quoi sabotage déjà ko humilier moto to connaît quand on ya fait ça na te yaka on ya te dans fait la caractère à terme. Elo blocking eza que nini na pesa watu na bana ndia mama cop mo boza kana bakenda ko chapo mona na banderole mo bona limité que non je vais enregistrer là-bas et tout pas compliqué na pesa mo voiture baki. Il faut bana Karine aza jalouse et en plus que taka atani tisesco yo on a un mois sinon ou l'ingara tant plus moi ça bien au que mon éloi était so bélier tenini après maman na qui moni kana mbali so moni des fois ça fatigue le moment et c'est bien na grande sœur à Karine alinga ko mingi Okay. dondia kama sika yo wana na kina kama olingo pe ko likado ni ko kuma kai kama stema ni geste ba ni geste mo donc voilà on bete na ndenge bien yo na moni ki net boye na ko kateza jarsoni pour mutache statut iza mutu na Christian Matondo c'est que ça même c'est Christian Matondo moni na ye considération ça non te et un jour mon ya ka rep na bete la rep mo ce que je mon ya rep batu ni bavandaki na mwasi na ye ya bamonanga omoni bakosolola ke soki moto atongo tolo balikambo omoni nde esalaka osentir quoi amona santa ya moni bakolo banayebisa mpe ye jour tomonani mpa na nga o te wana makanisi ngabi te don na comprendre ke yango mpo na nga bavandela bango yo namoni inutile to continue neti boye donc yesepeleke te esimba nango ta continue avane Gaza mala la kale na toko to soana ki na téléphone pe na to benga va concerne soani ici. Donc madame a approuvé mes actes. Nga ku dene singa bi papa problème de mardi na voyage. Mami so do so okaza Suzana Geze. Otindi les photos oyo. Msenga na pe na lobi na yo. En fait, lui ne bandezito solo la ki bongo. Mais tout cela était que Okay. on a dit que ya s'affiche na mwasi na été mato soli na biki za na mwasi basala na bango en coulisses bibi mais ya public boy en tout cas na ebe na avec informité après to comme misana na comme mona ke
asafishaka na mwasi yango Ok. ke mwasi yango ayaka ti barep ke ta mosusu na rep omona akati rep azongi ne na mwasi na ye ata mosusu na tikali na rep omoni ta baimage meme na miso ya bato oyo bato na ye na bato na nga oyo bayebi ke tobimaka ensemble nga na wana dandi wi ayebi mena namonanga te to bato na ye na bamonanga te boye nga dandi imagine sikoyo tuchek mami ndenge anda kolanga na ya fit kesui na le na kini yebisanga Ok. monteke yone lokwa sabotage déjà kohumilie motu tokonipanda oya fetisanga te te yaka oya te na ofetela caractère matellement elo obloke nga eza ke nini napesi ya bato na balandela cope moko boye ezalaki wana bakende kotya komona wana banderole moko boye na limite Ok, bon d'accord. Mais nga ba audio oyo yango te na banda kozela. Nazozela ba audio neti oyo ya wazekwa. Bon, Karine Mokonzi, vi mpe na yo toyebi na biso yango malamu. Ndeti lisolo osi toyokaki yango. Napesa na yo bato mbote. Mbote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote bato balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoïde, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bon, en tout cas, maloba oyo ya Karine Mokonzi, si toyokaki yango, Myriam Mokonzi alobaki déjà ye babimaka na Guess Mawe. Bon, nga na tiki yango tembe te, o Karine ye moko alobaka yango, ye azali star, ye asiportaka bota mibali te, aza mpe mwasi ya mibali ebele. Bien sûr, moko alobaka ke mibali na nga nyonso soki naobima na bango nalakisaka natangaka bango. C'est tout à fait normal, mais aza moto ayebana et puis nayebisaki bino na video mosusu wana Karine Mokonzi aza mobulu te mais aza na motema ya kozwa coup de foudre kolula 5 mibali mbala moko. Bien sûr moko akozala spécial mais modèle wana surtout lokola aza nano femme libre nano abala na ye te, aza même pas fiancé quelque part. Donc c'est tout à fait normal. En plus eza mpe mabe te soki olingi obala obanda ogute ndambo po soki azogute te akoyeba ndenge nini ozomona fo banda ogute. Bien sûr nazotinda bato basala bongo te, mais ye aza star po soki abali bibalela akoki kobengana mobali kaka na 2 jours. Boyebi ba star, boyebi bato bayebana star ou bien star ndenge moko kaka, bozo comprendre. Ok, bato bayebana bakobomaka mabala rapide, batikalaka bango moko. Yango wana c'est tout à fait normal. Lokola ya alobaka déjà ndenge azali, moto akolinga bala ye avanda na ye ayebi déjà ndenge azali. Sikoyo soki akochange moto wana kaka moto akoyeba soki akochange, soki mpe akochange te moto wana kaka moto akoyeba soki akochange te. Mais ekozala mwa mpasi mingi Karine soki abali achange azala fidèle na mobali moko, parce que eza te po aza mobulu, mais eza mode ya vie oyo azomene mpe azomene yango tamolai. Donc elingi koloba même aza fidèle na mobali na ye, abanda olukani mpe bamakangu te, abanda oterese na ye mpe na bamakangu te. Mais soki occasion moko ya bien bo emonani, sur et certain akokute. Ndenge basi ebele mpe basalaka na bango eza ye moko te, mais il s'agit akosala ngo kaka na mayele ndenge alinga kosala ndenge alobi bazalaki na Guess Mawe te, mais avant babima si basololaki Guess yebisaki ekende aza na mwasi, ye mpe yebisaki ekende aza na dondi. Donc bapreparaki déjà po ezalaka ya kobombama. Mais mabe moko bato ya Guess ndambo bayebaki, bato ya Karine mosusu mpe bayebaki, wana etikali lisusu secret te. Donc elingi koloba ke Karine Mokonzi mobali oyo akobala ye fo ozala mobali moko oyebi déjà ndenge azali. Eza te soki otie na ndako un jour soki adekone libanda ou bien adekone te mais agute libanda, po eza na kodekone na kogute
goûter ozongi na alors obimisela bato ba crise soko yebi ndenge azali yeba ke soki bolingani un jour ako goûter mais akoki kokontinue kozala na yo akoki kokontinue kolinga yo ndenge alingaka yo kaka ndenge yo mpe mobali okoki okende goûter libanda ozongeli mwasi na yo boza kaka ndenge bozalaki oza fidèle na mwasi no ozopesa toujours valeur ndenge mpe Karine Mokonzi azali mobali oyo akobala ye akopesa toujours valeur ntango alingi yo azoloba te ntango alingi yo te ntango alingi yo akopesa valeur akolengela yo akosala nyonso olingi akozala no bien même auto déconner libanda soki azongi mpa na yo akozala no toujours bien yango wana moto akokobala mwasi lokola Karine Mokonzi to basi baza ebele na bango babombama bo baza ebele te baza mokie mais mpona koyeba bango eza mwa pasi alors siko Karine Mokonzi nde oyo akoya kobala ye fo ayeba soki obali ye mokolo bokozwa likambo ezala likambo mosusu epuis kuta oza na ntina koyebisa bato te mpo Karine Mokonzi vi na ye satanda yango alakisa yango ndenge ezali epuis na rando oyo ya Miriam Mokonzi baaudio ezobima baaudio se ebima na centimetre presque vi na ye ese eyebana surtout vi na ye amoureuse vi na ye wana eyebani vraiment clair ata à 100% te me eyebani 80% yango moto akozwa ye en tout cas koyila biso te ke okomotuta Karine Mokonzi makofi koyila biso te ke o mwasi oyo mobulu o mwasi oyo calme o mwasi oyo abimaki na moto boye sito nalobi yango ke aza mobulu te mais aza capable ya kolinga 5 mbala moko epuis ndenge aza wana kutu ke kutu soki abali mobali toujours un jour akodekone donc de akogoute quelque part yango wana moto akobala ye fo yeba eloko oyo ekoki koyila yo naza vraiment na mingi te akoloba bodio yango wana rando oyo nde ekontinue boye eza rando moko kitoko mais audio oyo eza pete nakanisa Miriam Mokonzi so bodio mosusu ezali bimisila biso mosorti oyo awazekwa wana eza baaudio moko kitoko na sokisi awa otikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque kitoko, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va se mettre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.